Madame la Syndicat Télévision, tu peux sur le mot et abonner à pour avoir besoin de track Syndicat Télévision. Tous les binoto continue kabongo politico ya mboka na biso. Mais ma koloba vraiment le lois a ébélé tout le monde le lengue conseil des ministres. Et les cas qui na mokolo vendredi tout le monde fait chef de l'État le lengue conseil déclencheur pour na ba conseiller na ye pour le gouvernement commettre fait kimia pour changer manière nini ya ba conseil la misala. Tout le bela vidéo oh et ça vraiment rage na tourner au chef de l'État qui n'est pour ça na l'autre na Sankourou vraiment vidéo et ça rage vraiment oh la musique le bateau le baraté pendant 18 ans bakota kinda kutomo lelo na ngambu ya FCC na bande conseil ya la muka bazo ça il on pena bongo ba analyse ba lobi za mingi soni na sanga monter vraiment na plateau na sana concert na ngai et donc analyse pe ya molobeli pe ya fachi ya lobaka bongo bien na vraiment to kosola makambo oyo to kosalela on pe ba analyse to koyeba place mambe ezali na place malamu ezali Ange bonjour. Bonjour mon amboka. Bonne santé. Santé malamu mbote na bande nyonso e bonne année na bango o wa kolanda biso na Syndicat Télévision. Moi amboka to le bela un peu vidéo au salirage depuis l'autre à Sankourou et sika présent qui n'est pas sur sa tournée na epona kozonga na Kinshasa tout le monde lingue bande kopé ba tweeter bande comme ça FCC ba sali ba commentaire tout le monde François Muyumba tout le monde de comme ça ya la muka prince penge asi koloba nango alobi oh lelo eza soni chef de l'État ko kele makoloba ete baza eloko koyiba na mboka oyo te eloko pe ya kozwa te po bayende kobongisa po en réalité Congo se kufa nango epesi susu na ngambu ya badécoration ya FCC ya lamuka makasi ya koloba susu na baréseaux sociaux ya koloba oyo bakoki koloba mpona likambo wana nayebi te alobelaka na contexte nini po toshite tokóma na point wana sika telemaki mpona koloba Congo se kufa. Mwana mboka matondo mingi na mutuna kitoko ezalaka kaka bafaible nde balukaka eloko nini ya kokritike nango misala tozozela bapresse penge basala makelele oyo bazosala oyo bakoki osala nango baosala yo so omona discours ya 3 secondes 2 secondes moto akoki koloba likambo ya mboka akopesa exemple mosusu bango bakokanga kaka na place exemple apesi ya bato wana bazwi yango balatisi bazwa discours wana balanda ngo batala elobi nini eza ka ebandi wana te suki wana te eza na place bango baprofite na ba exemple azopesa ya maloba ya bato wana eza kutu faux débat nga na conseiller bandeko na nga ba presse penge eza na makambo ebele bango bakosala oyo bakosauve nango mboka tokobeta nango lisolo bango bakosala distraction ya kosala kaba makelele ya video po video oyo boma motu te na ngongo tokoloba na yo awa bandeko na biso baza kote ya Lac Kivu na Kivu kuna mwa danger moi te mais danger za po mabele ekomi koninga basalaki mwa elect kala ese sale ko banda ndeko na biso Didier Boudi mutango azwaki ebonga oyo oui bapesaki ye ba directive ndenge nini akomi lengele po ete bameka kopirige lac wana esala ba dégâts wana te ngana lelo tobeta masolo bandeko wana baosala distraction après lobi nango baoya na bacritique mais baza na pression moko basala te mpona koprotéger population oyo bango bakoya mpona kobimisa bango na nzela eza kaka bacritique ya bato oyo moto azosala deja eloko projet oyo bango moko bakoki kosunga to kopesa na mboka ezalaka te ezosala pasi komona bandeko penge ya azozela kaka badefo ya motu moko asi asali eloko moko boye mpo aya kokritike ezala bien ndeko presse penge mpo tondima o Francis Muyumba mais eza normal Francis Muyumba bauti na pouvoir esali même pas 5 ans asala nini eza soni nde ezosala bango epuis nyonso esalami na nsima eza bafrancis Muyumba nde batikeli biso balibanais oyo bazokomplike na mbongo ya gouvernement tomoni opposition etelemi te mpona kobelela mongo makasi ka ministre économie azoyiba mbongo mpo mbongo wana eza ya Tshisekedi te eza mbongo ya peuple congolais ntango tozobeta masolo eza ya état mobimba tomoni opposition nini etelemi mpona koloba Francis Muyumba fozala na soni lokwa biso bapoliticien na biso bazalaka na soni te balingi critique ye moko azalaki nano pembeni wana bazalaki ka na système ya kosala canalisation ya bambongo ndenge nini ya kopie mboka lelo mboka ekomi na ndenge ekomeli boye eza grâce na bango bapesa balibanais wana mwa gaz bapesa bango mwa solution na mboka na biso epuis bandeko komona ye nani soki epenge ndeko epenge nga napesaka ye foti te mpo ndeko epenge aza innocent na politique ndeko epenge ntango politike pende bandeko kobeta mata Martin Fayulu bandeko ya limete awa ndeko epenge anda okumba chaloupe anda otikala na volant
politique ebetami kuna ya oyoka na top Congo ayoki brève ayebi penda politique te azo jouer kaka na innocence ka poda aza na besoin de soutenir Fayulu aza na besoin de succès pour biso ba congolais tolingaka eloko esungaka mboka te tolingaka succès omoni ba détournement mingi ya pona nini mutana besoin azwa succès succès yango ya mabe ya muyibi a détourner boy ba mbongo moko ya mikie ba miette au moment où ba libanais ba oya ba ya ko détourner te ba ya ko sala mbongo ba mate ba carré minier ba mabele auto pesa ba libanais ba chinois o ba Francis Muyumba ba tikela biso héritage ya ba chinois pour ba piller mboka na biso azo piller ngo à l'aise azo yi bango sentir te kazo zwa pona bango eza muyibi mais pona biso ba congolais oyo lelo ba komi ko sutukela ba 14 millions de dollars ba 10 000 eza nzala oyo héritage Kabila tika biso ba Francis Muyumba ba yebi eloko wana mais soki epenga linga kota na opposition ala na opposition solo so linga yekola ala na opposition oyo o bato se retrouver na kati pona ba intérêt na bango po ba yoka la mutu songolo pakala te et côté les melamoka to côté mela ba imoka o ba accompagnera bango na ba marche na bango po ezaka république ba élection so comme na air déclaration sala mala seni kuna bango ba tamboli mais to so mona bazo tambola te pona kolongola ministre songolo pakala wana na neza na kana bango te mais soki komi kana bango eza pona ba élection bango bakota mais tangu mbongo ya mboka bandeko bazo sakana nango bango ba yebelo nya ko sala te eza héritage ba Francis Muyumba soki comment on Francis Muyumba soki Francis Muyumba wana eza héritage na bango ndeko na ngai lelo to ba libanais ba koma ba millionnaire ba milliardaire na Congo ba congolais bango moko bazo yiba ba 10 000 dollars ozo mona eza soni eza héritage mwana mboka Ange Kachila nayebi mokolo ya lobi vraiment vendredi ezaki conseil du ministre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwaki mpona kozangisa bango tuna ye moko na gouvernement ya bawarion mais totala na ngambu mpe ya UDPS VPM intérieur Daniel Aselo aza moko auti na kati ya UDPS insécurité eza na ville ya Kinshasa te mais eza na Congo mobimba mpo tokitani ntina mabele ya mwanda kuna atali alobi vraiment na mwanda na komona mpena insécurité totale ya makasi po koluka kokotisa to kolandela basoda bakita bake kosala mosala bakanga bafrontière oyo ezokokotisa bato ya mabele lelo na Kisesu na Kimbanseke bakoboma bato bakasongo basawa VPM intérieur azabi bango mosala eza kaka na centre ville esika mbongo eza kobaluka bikese na kangi moto akopesanga mbongo ebele na Kisesu kuna na okoma te mpona ozwa 1000 francs to mpe na oza eloko te lelo bato bakobomana basoda baujana bakokanga bamamo bakoteka na commerce bango ya pasi bakoluka na ndenge ya pasi balesa bana bakokanga bango VPM intérieur aza wana akosalela bato mpenza nini mpona mboka motuna kitoko wana tokozongisa mpenza mokumba na tata ekolo tokozongisa ye mokumba mpona nini ye aza na bosenga ya kosunga to ya kotonga Kongo Kongo eza mwa pasi mpenza mpona kosala yango na ndenge oyo azomemela ndeko neti ndeko nani oyo ya intérieur azokoka te il faut azalaka système ya kopesaka bitumbu ndeko na ngai nayebi te tozelaka conseil des ministres tosololaka te tosambisaka te président de la république oza garant de la nation oza président de la république et biso tovotaki yo na baoyo bavotaki yo bazotya motema balobi ete oza mona Tshisekedi kolanda ligne ya papa na yo ndenge atikaki yo e papa na banda ya kolalala pongi te bato balekaka likolo na ye bato bakoma oleka likolo na yo kasongo oyo mboka ezaka mboka ya kasongo te mboka oyo eza ministre intérieur te bazosala eloko te bapolisier ayo ekoma système bacolonel na bagénéral bazalaka na bamoto na bango atie bato na ye na nzela 10 personnes kangelanga 20 moto 30 moto ketala bango nde baotonga population souffrir na kombo nani ya yo tango lali pongi ya mabe esalama makasi wana tozoyebisa chef de l'état aza na mokumba aza na intérêt ya kobongisa Kongo kote eza na ngonga oyo baponi ye eza pamba te baponi ye mais ye azoyeba te aza nani azoyeba te mpe azosala na banani ministre intérieur aza moto ya UDPS mingi kaka ya UDPS yango nde bafingisi nde gouvernement oyo boso toke susu na ngambo ya baconseiller eza komba baconseiller nde ezotangama ndeko na nga toti na Kasai kuna bandeko le baluka solution président Vidéo Chimanga oyo toyebi aza ya UDPS même temps aza mpe conseiller na chef de l'état chef de l'état yebaki te azalaki na affaire na bahomme d'affaires apesaki bahomme d'affaires mosala donc baaffaire na bango ezalaki ya koyiba na kodétourne donc elakisi nzala makasi oyo bandeko na biso baconseiller baza nango oyo surtout mini bauta epoto nde baosala rage makasi to na bino atya badiaspora ebima lokola naotya bato nyonso naotya bato nyonso te mpo motu nyonso azoyiba te e na kati ya baconseiller eza baconseiller nyonso bazoyiba te
mais ça va conseiller oh bango ba yebi ba mifunde pe ba kombo na bango eza déjà cité zotanga mana ndenga mabe ozomona sik et puis ko sala le sous 10 ko sala le sous ko swala na ndeko Jean-Marc Abound que azana chance ya kozala na kati ya bato oyo batangi na moni tina ya bato kotanga kuna te pona nga chef de l'état benga na ba ministre abenga na ba conseiller azwa ba D6 mutu soki atangi makasi aza na bwanya ta kosala eloko te do ye mayele na ye akoyela o projet kitoko makasi ya français ya muyibi apesa projet ozotala mpenza alatisi yango mpenza elamba moko kitoko aye ntango ozofongola ozosentir ke baparole akomi wana ozomona deja eloko wana esalami mais na kati ya baparole wana eza moyibi nde alatisi yango elanda yango tokoyisana tata ekolo charge nyonso ezozongela mpa na yo ndeko aselo ozosunga mpenza tata ekolo te ministre intérieur oza mpenza na mokuma makasi ya kosala mpe ya bokengi na kati ya engoma Kinshasa soki soda akomi na makoki akoloba ete ye azwaka ordre pa Tshisekedi te ezokoma nini donc yo eza laisse aller batie yo place wana osala mosala ozoyeba su mosala na yo te nga sikoyo nazoyeba ntina baministre te ntina baconseiller te mpo na nga meka nani kobengana mpo na minute tozosala lokwa baministre baza te tozosala lokwa baconseiller baza te kaka ndenge apesaki baprojet wana kaka mbongo batie na maboko baprojet etelemi eloko esalama te kasi soki obengani bango baoyo bakoya obengani bango ya pamba te ntango obengani bango olobi boloko elanda bango babima mboka te justice na yo olobi otya état de droit olobi bien Antoine Tshilombo Tshisekedi tosepela ye makasi na état de droit na yo mais sikoyo oyoki motema molamu na yo eleki biso kongo totravaillaka bongo te naloba yango chaque fois kongo tomesana kaka na fimbu olobi justice nde ekosala ekotombola mboka mais bosoto ezosalama na justice soki olobi kaka ogracie bato lokola elobamaka nango na RTNC te tosutukaka bato babimi liste ntango eyaka eye na place oyo soki ezalaka na sa nzete soki ezalaka na toilette soki ezalaka na salon babakisi bakombo ya bawili bakongo babakisi bakombo ya bato ebele donc justice elembisi bato mboka ndeko nanga elembisi bato nzoto ndeko nanga bato bazoloba mais Tshisekedi abandaki bien eloko nini ekomi kosala boye eza po ete eza motema malamu mingi soki basanction ezalaki omoni kabila mwana ayaki kaka boye abengana bamagistrat nyonso atali kaka bapapa na mobutu baza teti bakolanda ye te mais siko ntango yo oye okuta bato bamesana na bango pendant 20 ans na koyiba mpo bamakambo eza esalama ebelebele mpo bamagistrat bazaka implike na kati so tobi tokende na ngamu ya place tootonga basite ya sika ezosalama neti na bansele kuna okuta bamagistrat baza na kati okuta bacolonel baza na kati okuta soda ya genre nyonso bazali magistrat ya genre nyonso bazali mpo ni systeme ese efandaki esi ekoli ntango yo olobi état de droit okoki mpe kotika otravaille na bango kasi lisu na yo ntango bazosala likambo ezala su bayeli mokanda te yo moko oyoki sanction mbala moko bakangi moto wana lokola yo moto abimisi moto wana kimi oyo abimisi yana afuta azwa bapene na moto bafutaki place wana ozomona te ke bato bakobanga eza bongo te mpo Antoine Tshilombo aninga mema biso na système ya poto deja bamesana na kobanga mibeko biso tobanga mibeko a te lokwa Kabila mesanisa ye biso kaka makasi na ye kaka baminere na ye ezala nango bien BGFI banque l'excellent mbongo ne kitoko sili nango donc moto moto aza na kwe na ye ntango azosala likambo azobenga ye azokata makambo etali justice ye azokata makambo etali baminere ye azokata makambo etali bavivre fort wana nyonso ezalaki kofutama epa Olive Lembe yango ozomona sabotage ya bapoisson oyo ye lelo acomplicité na ministre ya économie ministre économie ayebi eloko nini aosala e mpo na nini bakoki kopesa ye mbongo ebele mpo ete ye azwa yango apesa yango susu babeda shu bato na ye wana oyo ayebi mpo tokoloba na miniti oyo ayebani bayebi eloko nini bango baosala mpo chef de l'état lobi andimi e conseil de ministre ndimi gouvernement zwa charge ake kosomba biloko lelo oyo ministre ya économie ndeko ekitaki te ministre économie ayebi eloko nini asalaki azwi kaka baimage mpo tomonaki ezalaka ya ministère tomonaki ata chaîne moko te azwi baimage bacaméraman na ye akija lelo ayebi nini basalaka basali banini balekisi yango bafuti mbango na top congo bakosi biso biloko ekiti fatinda mapango na wana bayebi ke bakosi chef de l'état bakosi biso to tokenda wende chaque jour totyaka baprovision te tokenda wende chaque jour okei oluka place nini baotekela bapoisson yango eza wana otali oza te bokende place yango baoteka bapoisson baoyebisa bino tooteka bacarton kaka ya ba 10 carton 50 carton mata sikoyo bato ozotekela ba 10 carton 50 carton wana baza banane epuis bakoteka yango na prix nini toke kotala bato bazosomba ba 50 10 carton bazoteka yango kaka na prix oyo
biso to bande ko zela te kaka oyo ezaka déjà kala ozomona déjà bato basi ba monter le romongo ya zoyeba te lokwa basi ba yebiye yaza mutu aza très doux arozela bango na conseil du ministre akosamba kaka ndenge akosambela wana biso tozosenga ba sanction ezala soki remaniement ndenge bakotaki remaniement ekosala ndeko nanga nga naza na confiance ate naza na confiance toza sur la confiance ate ba ministre moko te et puis ba ministre oyo basi baza ba licencié baza sous censé ozala kuna te so totali bien bato nyonso oyo ba Francis Muyumba wana batanga mingi basala nini bayiba Kongo bazami yibe batanga pona koyiba batanga pona kosalela mboka ta et biso tolingi lisusu to tozala bosenga kopesa su bango confiance te tolingi lisusu eza ya gouvernement soko ekoya te abomba ngo non abenga na ba ministre abenga na ba conseil ameka otikala nanu ye moko ameka otikala ye moko pona ngongo tosaka lokwa bazate ministre économie yo saboté a saboté œuvre ya gouvernement oyo mo waza na kati a saboté ngo azangi ndenge nini osala boyokani bien na bato bokende kosombela bango biloko bopesa bango bazongisa kaka juste mongo ya capital bango bazwa bénéfice ndenge nini bato bakoma na niveau ya oboya ozomona Antoine Tshilombo Tshisekedi azola la pongi akanisi neti apesi mutu asala musala et puis mutu ngo aloba naza mutu IDPS te pouvoir ngo soko ebeba nango et puis mutu IDPS mutu mususu akoloba etalinga te nga nazwi da mbongo na nga campagne ayebika kozonga na campagne po asomba bamaputa asomba bapolo po bavote azonga lisusu akontinue moyibi adéveloppe yango lelo na este bokule kosila te tokomona ndenge ya bien bakodikokaza bakobwaka babombe basabotage tomeke chef de l'état azwaki déjà nakoyeba ndeni lisusu azwaki déjà solution oyo tomonaki bagroupes armés bakotaki basénégalais tomonaki baougandais tomonaki barwandais menini ekose passe susu na este na biso ndeko nanga bitumba este eza liseki te po esila wana totya mpenza baje akote totya yango totya tribalisme ou bien totya mpenza motema mabe akote eza liseki te ndeko nanga tunanga mpona nini po barebele wana bazalaka na zamba te bazalaka na bandako totya ndakisa bandako toza place na barebele baza na kati wana okoyeba bauta wapi po moto mosu akozala bimine abwaki kaka bon po asala sabotage otiko eza population ya kuna soki baza na besoin bazala libéré po misusu akoki nde kolobaka si azobanga e mingi bilenge ya kuna bayebi ndenge nini bato wana bavivaka po bakolabore na bato bazosala mosala to makambo ta l'état de siège wana bameka kosala contrôle na bandako komona ke mwa changement ekozala mais soki bato bazokolabore na basoda te banani babando souffrir état de siège elongwa te ti solution mosusu ekomona so il s'agit ya koévacuer bato nyonso balongwa kuna bameka kosala eloko mosusu ekosimba kaka po so bayi balongola bato l'état aza l'état soki azwi mokano moko abi bango nyonso balongwa place na baluka soki bakobuka bandako soki bakosani batala eloko nini bakosala ekomonana kaka eza question ya bato bayeba kokolabore na totola na abandeko mosusu bakangi bango balobi bazotambola po état de siège sila insécurité tracasserie et pour la tracasserie nakolobela bango nakoloba na ndeko Kasongo asala mpenza mosala na ndenge esengeli pamba te tracasserie eza ti awa tozomona ata bato ya moto bakangaka bango osali eloko te mpona nini bango basi batika bato na bango ayebisi kaka na journée yelanga kaka kangelanga kaka 10 moto na 10 moto wana mutu wana ezwi kapo wana ya kokanga 20 moto po azwa pe mwa 10 na ye likolo donc tracasserie eza nanu na bakonti na biso moko bayebi ndenge nini ya kopesa soda mateya te soda eza mutu moko ya avandi esika wana bato bamoni ete bazobika na bokengi nyonso soda eza mutu akobangisa mutu te mais soda eza mutu akobatela mutu na biloko na ye yango ndenge ozoleka susu na este bilenge oyo batambolaki na este bango nde bakoki kosala ke bitumba wana esila soki bazotambola na ndenge solo basangana na la police bameka kosunga province na bango po ete bitumba wana esila ekosila te soki bakolabore te mingi bango moko bakoma deja kokota na kati ya bakopa baminere babiki epesaka mbongo ebele bazokota na kati wana nde ozomona misusu bazotelemela yango baarete mpe makambo na bango misusu ata kokoboma ezokontinue kaka mais quand même koyiba etikali mwa mokie pamba te ekomi kobanga ntango mosusu kote tokoatake ntango mosusu boye donc bazobanga elonga na osengaka na bandeko ya to bilenge ya este wana soki ezala na moto akotraduire bao bayebaka lingala te bameka kosolola na bandeko na bango soki baza na bosenga ete bitumba to insécurité sila kuna basolola kaka
na la police ou bien na ba mapingo baza kuna ba komona ke e ko koma na ona ki bien so dénoncer ba utako bo ma chef coutumier na este wana aza rwandais te aza congolais mais ndenge nini babomi et puis na kati ndako na ende asalaka réunion ya ba rebelle pardon siko yebisanga bakokata ngo ndeni tandis que ezoyebana na l'opposition non te solution non ezwami mpenza na ndenge oyo tobandaki kozela te malembe nga nazosenga kaka persévérance bitumba wana eza elelo te nga na oyo toyebi ekokosila na 3 ans te mpe se développa na bandenge mosusu ntango bakomi na baniveau ya kokota ntina na bandako ya bato me ekomi bongo ndeni mpo barebele babanufana na bandako ya bato eza facile te mpo esila kaka na 5 ans ou na 3 ans donc nga na kosenga kaka état de siège ameka komultiplie kaka basoda mpe bazala kaka mais mwa mateya sikoyo ezalaka na basoda oyo bazosalaka mosala wana batrakase population te po trakaseri nde ezolembisa mpe bango so totali bien mpo biso toyebi basoda na biso ndenge nini bafonctionnaka so akutani na yo aomona saki ane oyo eza ya ye te sikoyo mateya bongo foko teyaka bato epuis na bandeko oyo bapesaka mpe baninga mpe basoda wana mpe mwa misolo biloko kolia mwa nkokoso eza sikoyo ndeko na nga problème eza Congo eza liseki te eza sikoyo fo lisu likolo lisu mutu akocontrôle ebonga moko songolo pakala il faut yeba azosala mosala na banani epuis akosala yango mpona nini nde tozomona bakanai nyonso mpe ezosalama na makambo etali mpe armé ekozala mpe cause ya batrakaseri wana mpo bandeko mosusu bazolela balobi mbango esukaka epa bakonzi yango bazalaka wapi moko esukaka bakonzi bango bazwaka kaka moke ozomona difficulté mpenza eza mpenza na mboka eza facile te mpo bonga na 5 ans moke tokoluka ndenge nini ya kofungola ya koyeba place nini eutaka wapi epi nani azwaka mbongo ya bato bolongo ekozwa ye lelo oyo mwana mboka Moïse Katumbi toyebi soki nyonso ezakenda deja kocommence parti na ye na kisanga na kende koplante yango mpona bandeko oyo nano basambira te baya mpona mapulami na 2023 mais mwana mboka Moïse Katumbi aza toujours na kati ya union sacré union sacré eza mpona kosoutenir chef d'État to union sacré okozala mpe na kati okosala mpe makambo na ye mwana mboka kokanisa te bato nyonso baza na kati ya union sacré bango nyonso baye mpona kobongisa Kongo te mutu na mutu ayeli eloko ye moko ayebi kosala na union sacré wana ministre économie aza na kati ya union sacré te ministre ya justice aza na kati ya union sacré te mais ministre ya justice azodénonce eloko moko te na bamakambo nyonso ezoleka ezobima kaka justice eza mabe ye moko mokambi ya justice alobaka eloko te asalaka communiqué te donc bango bazalaka so bakomi baministre ata azomona danger monene na condamné ndeko Didier Budimbu yo ntango yo osengi 5,5 millions de dollars mpona kaka kobatela to kolengela bandeko bazalaka kuna bakufa te poke bosala bobongisa esika na bandeko bakufa te alobi banque centrale esali mwa manevre moko boye mpona kopesa mbongo mais Didier Budimbu adénonsaki yango na média nini ntango banque centrale esali bongo yo fandi na yo mpo oyebi ke ete esalami bongo bana bakufa te mwasi no kozala vi yo moko ozala vi mpe mosala no oyebeba te oyebi na yo kopesa explication na conseil des ministres nde bomesala na bino moto akosala bino eloko eza te ozomona ye mpe aza na kati ya union sacré quelque part tokotya ye mpe aza parmi bato bazobundisa mpo lelo so bato bakufi tokoma osala bacotisation ole toluka ndenge nini tolia oui tosomba bacercueil tozwa bana bakufeli baparent tozwa bango so en charge omoni tozomi bakiselaka mikumba likolo ya mikumba mpona bato moko songolo pakala baza na besoin ya kosenrichir baza na besoin ya kokoma bamillionnaire na place oyo bakoki kokoma bamillionnaire te me bango bazoluka ngo ozomona ezosala mpenza mwa mpasi neti Moïse Katumbi keke ake eza toona kati ya démocratie bapesa mutu nyonso ndingisa ya kosala parti politique epuis union sacré epekisi baparti te evivre epekisi bango mpe te baplante mais mpona koyebisaka na bandeko nyonso mutu nyonso aza na union sacré ye nde ka mutu alingi Kongo te eza na baini ebele bayo bombana mpe Francis Kalomba akomi otya makolo deja libanda mpo touta komona ye na présence na baati pwenu tokolamuka mpe boye etango bon biso toyebi politike mbongo na biso ezalaka kaka bakoko oyo eleki boye mpona baintere ya bango moko population azanga nano abandone so tokomi na 2023 nde tomona kaka bakomi okumisa bana chango tomoni bakomi okumisa bana moamba wana sikoyo population aye liboso na ngonga oyo ata motu moko atelema te
même opposition na ebandelika nde touta koloba na bandeko na biso ya opposition tozomona bango baosala ka critique ya baprojet déjà basala mais projet oyo ye moko ya kopropose aza nango te et mpo na kolobela ata population wana ye moko azokoka kolobela population te lelo oyo bakare mine nyonso eza encercle oyo héritage kabila tikeli bachinois balibanais bango baokoka koloba ngo te bango balobaka makambo ya élection mpo bango bazwa kiti après lobi nango biso tozwaka charge wana. Merci mon Mboka Ange Kachila, balandiso de partout à travers cette télévision. Moi le bapoto kabala. Et moi le lobanga la ozong c'est na part ya tata ekolo alobi azobonisa ba territoire nyonso. Et mais yeba siko banani nde rosala na ba mosala wana. Eza siko yo moko nde osimba pa au moins que yo nde osimba pa o bandotonga. Mais so eza que système ya kopesaka ba projet kopesaka mbongo na ba place boy faut luka méthode nini okosala et puis bato za na bango na to senga yo na ndenga mabete benga na bango bato baroya so il s'agit okende kosomba déjà ba sima ko tshela bango ya bazelu po mbongo ezobetsaka bango mabaku balakisi biso bazaki na nzala makasi koleka biso bakino oyo tozaka na nzala na biso to mesala nango baye pena na nzala ya makasi ko yiba ba miette au moment où ba chinois ba libanais ba oya ko ba milliards de dollars mais ba politiciens bazo détourner biloko moko ya mikie ye moko pa ko yuko zwa place moko kanyiwa carré moko na ndenga bien carré minier moko na ndenga bien pour ça congolais eloko nyonso ko sala e ko bénéficier na biso moko mais soki chinois moko ti lelo abazaka na ba carré minier ezo sala passe mais bino mozo yiba ka mbongo ngo o bazolinga basala taba nzela e pamba pona ko sala ba école bana batanga ezo sala passe na soni tata ekolo ba nyonso oyo baza pembeni na yo aya na ndenga ko banda ta na directeur ya cabinet na yo bandalo na ye soko bandide ya na ye ti na suka bakene nani yo tika nani yo moko na ministre tozomona ka yo tomona bango te tomoni bango bayibi yo nde siko tikali na scène siko ozwa sans responsabilité ya kozala président ozolala te oyoki mutu ata information yo nde se komela yo benga ye na téléphone konzela lisusu conseil des ministres te pour lobaka français bayi bakosaka ona français et pourtant biso ko tozwaka ba charge misusu na bandi na pesi mbote na mandeko nyonso oyo bazwi zinga to libaku ya kolanda ngai ya bino Ange Kachila et yambona kata na kolinga kopesa numéro de téléphone na ba oyo bakosala moi en commun moi mbela plus 243 82 82 544 56 plus 243 82 82 544 56. Merci beaucoup, Bonadek, de partout ailleurs, à travers Syndicat de télévision, pour s'abonner massivement, pour vous allez vraiment décider, pour liker, pour benga, et ça va vraiment bien. Puis ça, nous, tout le monde, c'est tout ça. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Eltonston, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il est Londres, et ça la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 yes. C'est créé Eltonston et Sali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui t'a qu'on a client avec ma produit, où il y a première classe, il y a qualité supérieure.